Babengi yango révocation définitive la muka ya Martin Fayulu na Adolphe Buzito babengani Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi na édition ya lelo contenu ya message ya président Fayulu pe réaction ya population sur makambu Fayulu na Buzito bazo sala mais depuis babane ko sala yango côté ya Katumbi na Bemba ata réaction moko te veli kara ya libela ndenge bana Kinshasa balobaka kakipaka kokolo ba consultation ya premier ministre ezali kokende na kosila rédaction ya KNB mokolo lelo tosali synthèse ya mosala ya Sam Lukonde bandaki depuis 2 semaines banomaye bokolanda yango na journal ya lelo phénomène kobala ebembe et existe na RDC et sengeli boyeba que mwasi soki obotana ye kasi obala ete soki akufi na batribu mususu avant kozwa mwana to avant bakunda mwasi esengeli obala ye me mutu asi akufa ezaki ndoki tradition to coutume bokolanda yango na édition ya lelo bozali ebele ya kolanda biso nazali na plaisir ya kopresente bino édition ya lelo ya week-end boyebi malamu ke KNB News première chaîne de télévision ezali kocontinue kopesa bino bainformation en continu nano ezala te banda TV banda boyebi pe slogan ya mikolo yo télévision sans KNB News eza nango Nintendo topé internet sans KNB News eza nango masapo bo continue kolanda biso nazali na plaisir ya ko retrouver bino mokolo ya lelo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi ba évêque catholique oyo bakendaki na mission na Est bazokita ya kosolola na ye pe ba féliciter ye ndenge akomi président ya Union africaine. Ba détail na reportage ya Nathan Siata. Premier objet c'était Président de la République a accordé audience na ba évêque catholique mokolo ya lobi vendredi 26 février 2021 na masolo na bango ba évêque ba solola kinaye sur makambo ebele ba salaki ye rapport ya voyage na bango oyo ba uta ko sala na Est ya République démocratique du Congo du 14 au 26 janvier 2021 ba évêque bazalaki dépêché na kombo ya conférence ya ba évêque ya Afrique centrale pe na kombo ya conférence nationale du Congo ezalaki bongo mission conjointe ya 14 jours na partie Est wana ya République oyo boyebi eza na mobulu makasi bamonaki pe bayokaki ebele basungaki na oyo bakokaki kosunga pona baye nyonso bazalaki na besoin ya lisungi sikoyo il fallait koya kosala rapport na mokonzi ya mboka na nyonso ndenge elekanaki mokonzi pe asepelaki makasi kutu yemoko azalaki déjà na ba information sur quelques points pe ba évêque ba complétaki les restes pe batikeli memo oyo ako exploiter na bokebi nyonso lisusu ba évêque ba profitaki na occasion pour na ko féliciter ye pour na ba nouvelle fonction oyo azui en tant que président ya Union africaine Kinshasa et l'équipe partout. Na Sud Kivu 13 combattants ya groupe armé ya colonel Makanika baye komitika na FARDC balobi batiki na bango bitumba balingi kokota na armée régulière ba détail na reportage à Nathan Siata. D'après ma source militaire, 13 combattants baye komitika na armée mokolo ya vendredi au 26 février 2021. Selon porte-parole ya opération Sokola 2 à Sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kasereka a indiqué que misusu bauti na zamba ya Bijombo ba élément ya ba force négative oyo ba se rendre bango nyonso na base ya Monisco ya Mikenge oyo ezali à plus ou moins 45 km na nord ya Minembwe. Ezali troisième série ya reddition oyo intervenir après arrestation ya moko ya ba leader na ya bango na groupe armé oyo le 13 février uti koleka. Pour na promouvoir processus ya kimia na au plateau armée à Sud Kivu azali ko senga na ba groupe armé nyonso ba se rendre massivement pe
pe batika ko semer insécurité na partie est ya République démocratique du Congo. Ba structure citoyenne pe ba organisation humanitaire bazali ko accuser ba groupe armé kozala na base ya ba tuerie et belé bazali ko se multiplier l'espace Fizi, Mwenga, Uvira suite à ba conflit interethnique pe ba vol ya banyama. Na yango armée azali ko senga na population a collaborer malamu pona ko dénoncer ba groupe armé nyonso oyo ezali pembeni na bango pe bazali ko senga na ba armée oyo ba signaki ba accord ya kimia pona kotika bitumba mingi bazali ko tosa yango te batika pona kimia ya solo ezonga na partie est ya République démocratique du Congo po série ya batraque ezali ko continuer oyo bako kangama bako subir rigueur ya loi. Kinshasa il équipe partout. Toujours qu'il a fait à consultation 2 semaines depuis Sama Lukonde à Banda Moussala, Premier ministre Yassika nommé par Félix Antoine Tshisekedi. Moussala ni Yassali synthèse ya Misala Naye Yangwana etiki rédaction ya KNB indifférente Bolanda réflexion et Salami na Naomi Pila. Initié depuis lundi 22 février, le nouveau Premier ministre Sama Lukonde, consultation pour la conformer nouveau gouvernement Ezo Kenena Souka. 5 jours déjà, formateur et nouveau gouvernement et Union Sacrée a se livré qui n'a pas échange n'a pas différents regroupements politiques et corporations professionnelles. Journée à samedi 27, il y a les lots et ça est trop chargé dans l'agenda. Il y a nouveau Premier ministre, sauf imprévu, nouveau locataire et primature à Koyamba Bandeko ya Sineka, association et magistrat, syndicat et professeur, il y a université, et délégation et autorité traditionnelle. C'est le regroupement politique aux alliés menu à l'élo et les alliés bongo délégation et à Palou. Si ma consultation et Premier ministre, des gouvernement et Koyebana. Pour noter que si ma divorce, il y a coalition FCC-KHP, création et union sacrée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre Yassika Zalaki nommé Petit Mukolo ya lelo, population ezozela ba kombo ya gouvernement na ye. Tozoli qui a que gouvernement Lukonde et kozala gouvernement ya ba récompense politique te mekasi ya musala. Premier ministre Sama Lukonde, pardon papa, si ma koyoka pe ko observer classe politique ya union sacrée, tenir compte ya ba compétence na moralité ya chaque mutu oyo ako faire partie équipe na yo. Salangele po baloba, le même cause produisent les mêmes effets. Donc yebela Kinshasa et l'équipe partout. Toujours dans le cadre de la consultation, lobby, Premier ministre Sama Lukonde a sololaki na UDPS pe balié na ye et le kanaki ndenge nini ba détail na reportage oyo. Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et allié Bayambamaki na Premier ministre Sama Lukonde Kienge mokolo ya lobby vendredi 26 février 2021 na hôtel du gouvernement. Na kobima na bango parti présidentiel et allié ba dévoila qui contenu te ya masolo na bango na Premier ministre pona koloba ke et utaki na volonté ya UDPS te kasi ezali initiative ya Premier ministre oyo a lancé qui invitation na ye na UDPS na cadre ya ba consultation ezande na titre wana to sali déplacement lokola parti politique nyonso pona ko honorer invitation ya chef ya gouvernement kasi soki bolingi boyeba oyo UDPS a yebisi ye wana etikali confidentiel ndenge secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya alobaki na presse na yango UDPS na balie na ye bazali déterminé à accompagner prochain gouvernement pe Premier ministre oyo azali Premier ministre ya liboso azala nommé na pouvoir discrétionnel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord azali tout Premier ministre oyo chef de l'État outi ko nommé à travers pouvoir discrétionnel naïe. Seulement, sur quelques points, Bisso IDPS comme famille politique, tous allez déterminer à quoi accompagner Premier ministre. Wana débat ezalité. Tous allez causer la mingi et pas naïe, paye à gouvernement naïe, na peuple na Bisso dans l'ensemble. Ndenge numéro 2 ya parti présidentiel à Lobaki. Kaka na cadre ya ba consultation initiée pour la formation ya gouvernement, Premier ministre Ayamba Kipe bien avant IDPS Fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse, Syndicat national des médecins Sinamed, Melisusu, ba coopération des petites et moyennes entreprises et la République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Fayulu alobi a kotika la mutu mususu pouvoir te pas
pangi plus pangi akotikela Muzito Adolphe lokola président na pouvoir rotatif ya lamuka na bango. Bemba na Katumbi babosana, c'est-à-dire ba renvoyer bango définitivement. Bolanda ba détail na reportage Anatole Siata. Présidium de la coalition Lamuka a décidé de prendre acte de retrait de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi na plateforme politique Oyo Pona ndenge bakende considérer librement na union sacrée de la nation. Bazali ko soutenir décision na bango Oyo na ko se référer na ba loi ya pays Oyo d'après bango ezali ko pesa droité na mututo na famille politique moko à appartenir à la fois na deux organisations opposées. Na o etali ba faire relever na dernier communiqué ya coordonnateur en exercice ya présidium o a observé que M. Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi basaderaki librement na union sacrée de la nation étant donné que ba loi ya pays ezali ko reconnaître te ezali ko pesa droit te na une personne to na parti politique to regroupement politique ba appartenir à la fois na deux organisations politiques différentes peu opposées. Présidium a prendre donc acte il y a retrait volontaire na bango mibale na kati ya Lamuka pe na ya ba parti politique na bango respectif ndenge tokoki kotanga na communiqué oyo ezalaki signé na Martin Fayulu pe Adolphe Muzito mokolo ya lobby vendredi 26 février 2021. Au regard na oyo nyonso eleki présidium ya coalition Lamuka ezala désormais assigné na monsieur Martin Fayulu pe Adolphe Muzito. En conséquence, coordination ya plateforme ezala désormais assigné de manière alternative na deux membres oyo batikali na présidium ndenge communiqué oyo ebakisaki. Et c'est qu'il faut rappeler que décision oyo ezali ko faire suite na réunion entre Martin Fayulu pe Adolphe Muzito en absence il y a deux autres leaders oyo ya coalition Lamuka. Kinshasa et l'équipe partout. Population à Kinshasa va réagir sur révocation à Katumbi na Bemba na Fayulu na Muzito. Batuni bango songi bazali na droit ou pas ya ko révoquer bango bolanda bango bazali na micro ya Bendi Mambi na Alpha Molenda. Yende balongé Bemba na Katumbi na Lamuka vraiment Martin Fayulu na ba problème. Un problème pourquoi parce que Lamuka ils ont la charte non ba sina bango nyonso tout misa tout ba leader 4 pardon. Si au commun l'idée moi ko longa mso moté ya violer ba test sur le ba qui a violer ba test. Fayulu a violer ba test. Excusez-moi le terme mais Fayulu a un problème. Fayulu est malade. Comment ko longa Fayulu ko longa la Bembo longa na Katumbi. Vraiment elo asali ezala raté. Abungi nzela Fayulu abungi nzela bo kele kombo mususu. Na emoni kombo obengete mais bo kele kombo. Ozomona l'amour c'est daya depuis kala. Et qui prend forme électorale. Et c'est si là, tout le monde qui gagne vie, mais pas penser au pouvoir. Mais il faut que kaka bongo et d'ailleurs on s'est secrétaire Sika pour bien tout s'adhérer à la secrétaire là. Mais bien qu'on a la union ça que on était les partis état Félix Azongi sur la décolonisation. Aux qui parti état MP Félix Azongi sur parti état l'union sacrée. Mais ba bemba ba kuna bo ba liat. Et ba ba bisi bango ba poste. Et ba ko liat. Ba ko liat. Biso ne to tikali ni banda. Biso de tika libanda yo luka moyo so sangana vengwanda na batu mususu wana bosa l'opposition républicaine kazo landi bango yo pe kotika ka bongo bango bazolia yo zolia te ka makelele ozotaka makelele stratégie bozo monter ezate ono mo teke ka eloko moko zo se répéter ka discours moko e ba ise batu boma la muka se kufa la muka ezaka pe ya yote la muka ezaki a Fayulu na docteur Mukwengi yo za osadera ndeko sadere eza ya leta osapproprier na ngondeni sala bon na moko biso to landa yo oza leader okoni leader incontournable biso to kolanda yo boma la muka ekende eza bon pe ya yote dote Mukwengi bozana ye bosangana bosala bon mususu la muka ekende etiola ese daya. Mais moi je pense que l'union sacrée de la nation est allé objectif il y a parce que peuple a mis retrouvé na bango bato batika le kata la muka wana na bato bango bakena kata parce que nous avons le même objectif que le peuple a mis retrouvé. Alors maintenant je ne sais pas si Martin Fayulu et Muzito ils sont restés dans la muka. Bon, je ne sais pas quel est la muka des peuples congolais ou bien la muka de leurs intérêts. Mais si c'était que c'est devenu la mouka peuple congolais, ils doivent se mettre ensemble. Donc sans ça, la règle est bien cartée Bemba. Vous écartez Bemba, mais la mouka, la carte politique n'est même pas vraiment une plateforme reconnue par les institutions. Et là, comme une plateforme électorale. Ça peut disparaître comme ça peut exister.
mais ceux qui bemba que Moïse a que parce que pendant comment d'abord dans un premier temps intérêt à peuple. Ce n'est pas mauvais que les gens là bien que dire qu'en tout cas au Kolongola bemba ndenge nini. Pour la mouka j'ai quoi mouka, la mouka c'est le peuple. La mouka c'est la vision à peuple. On va connaître comme ça jamais pour que le peuple a mis retrouvé. Mais ça va montrer que kuna la mouka tikali kuna de kelo kozate maintenant il fait la suite du peuple. C'est pas mauvais. C'est pas bengani était. C'est-à-dire il peut montrer ko bengana moninga azalité. C'est-à-dire ezali kaka on se sentir que awa bato toza ba adversaire politique toza na bango ceux qui to tambo na bango nzela moko to kolonga makaka te puisque ngai na kolinga na prouver suprématie na nga sur bango pe ba kolinga ba prouver bango pe kolinga c'est-à-dire ezali chiko acharnement et comme d'où il faut se séparer seulement ne yango se retirer ou peut se retirer pour qu'il ne sala mouvement ou que a imposé ligne de conduite na le problème bazo ko fela siko qui na kolika suprématie na biloko et rolonga mata ça c'est un purement discours politique. Na politique jamais ko lo ba défaite na yo ko même yo moko tamuso omoni ke baninga nga basundoli ngai yo ko lo ba ka te na bengani bango siko pona prouver que nga na zabo mais or basundoli pour ba moni que c'est un intraitable, c'est un irrécupérable. Tipi habillement nini okolata selon ba circonstances to selon ba événement pour mutu mususu akoko kende pe veste alati ba veste ya yoji est-ce que ezali normal pour landa ba détail na reportage oyo to réfléchir pour na bino sur ba habillement na ba circonstances nango signé Naomi Pila. Population quinoise balingaka copier style vestimentaire ya basta sans tenir compte na contexte pe climat ni star alati elamba. Toyeba que habillement ezali moko ya ba moyen de communication o ezo pesa message sur personnalité ya mutu. Façon olati ezo identifier yo yango tika bilata lata. Désormais yambo lata mituna ozo kende wapi tozali mukolo nini pe na climat nini. Au total, tozali na 6 types ya ba tenue vestimentaire. 1. Tenue de ville. Ezali tenue o elatamaka na musala na ba cérémonie officielle pendant la semaine, donc lundi ti vendredi. Parmi ba tenue de ville, tozali na veste, cravate, pantalon tissu pour na mibali et pour na basi, jupe tissu, pan, veste, chemise, pantalon tissu, pe na ba veston. 2. Tenue relax. Ezali tenue o elatamaka ba weekend na kati na yango tozali na ba t-shirt, ba jeans, pantalon, to culotte, polo, basket, parfois ba tchakanat kepi selon milieu o ozali ko fréquenter. 3. Tenue à sport. Ezali tenue o elatamaka pendant sport ndakisa culotte, jogging, polo, t-shirt, collant, body, selon mutu pe climat bisika ozwami. 4. Tenue de fête. Tenue à ba cérémonie ezalaka mingi très chic pe élégant. Ba robe ya milai to ya mikuse, robe soirée, robe de gala, tout simple accompagné na coiffure ya kitoko pe ba talon dame pona basi. Na ngambo ya mibali exigence ezalaka penza ebelete papa koki kolata na kaka tenue de ville, veste, cravate, chemise, pantalon tissu bien enfilé et bien coiffé. 5. Tenue de travail to ya scène to eba que ezali na misala o exigaka ba tenue ndakisa ba médecin, ba infirmier, ba mécanicien, ba ingénieur de construction na ba chantier et même basta autozalaka na habitude ya kokopier. Ba tenue na bango ezalaka selon scène o yazo jouer, personnage azo incarner pe climat ya place o yazo ami. Donc bilamba mususu elatamaka na vie normale te. Et seigneur yo la discipliné. 6. Tozali na bilamba ya malili, bilamba balataka na tango ya malili ba pullover, ba tricot, ba survêtement to biloko ya ndenge na ndenge. Kasi tozali pe na bilamba ya kolalela o to bengaka bongo robe de chambre, pyjama to biloko o tolataka yambo ya kolala ezalaka mingi bilamba ezali léger o esalaka ke tolala na kimia. Ndeko yekola kolata biloko na tango esengeli tika kokopie bikopia kopia. Kinshasa eleki partout.
KNB News, première chaîne OEP Sakabino, information en continu na lingala nano ezalate, boyibala muna émission nyonso ezali makala KNB News ezali nyonso na lingala maseki ezali te kindoki politique ezali moko ya émission ya analyse politique oyo fandisi idéologie na ndenge ya mukiete lobi na omipila ayambaki nani bolanda émission eza déjà en ligne na page YouTube KNB News bokele ko s'abonner ebele kasi bolanda extrait oyo pour un 100 jours en fait babilo on a nyonso besoin embrouiller batou et toute une population est entraînée dans ce que moi j'appelle l'illettrisme politique. C'est-à-dire que batou ba comme un envoûtement politique. So le but vérité ba comme combattre ba logi na ba réseaux sociaux mon émission après ba même kongolo bazo souffrir on a banda to malé loté. Azana nzala mabani ofinga. Yo zo sala na mo konzambo mais tu es malade monsieur. Je suis désolé. Comment un pays peut vivre comme ça? Et vous avez besoin de se battre dans Fatu Béton. Non. Moi, je préférerais rester seul. Nous, sur la Fatu Béton, on va rester avec les gens qui sont conscients que ce pays peut changer avec l'ensemble, avec les hommes moraux. Il faut ça la moralité. Probité morale dans le Congo, tout le monde se permet de tout. Madame, programme gouvernemental, les alliés présents et élaborés, il va valider au niveau à peuple. Peuple a voté président Tshisekedi sur base d'un programme. Programme, on va soumettre aux élus du peuple pour validation. Ce programme, le peuple a voté là, il y a un programme, il y a une union sacrée. Ce programme, il y a une union sacrée, il y a un PCE, parce que le peuple a validé le programme, il y a président. Ce programme, le peuple a validé, et il y a une application de l'ENI. Donc, il y a une assemblée nationale de l'ENI. Parents et belé irresponsable, moi, na sombi téléphone, iPhone, Sika, topé jean, kabelo, Sika. Azali kolobate azali kobona bakima responsabilité na bango topé batiki la ba na liberté pour na souffrance et intéressé biso bolanda reportage signé Peggy Ilunga na Alpha Molenda. Lelo na Kinshasa tokoma komona ba para mingi bazalaka lisusu na contrôle ya bana na bango te. Okomona para soki mona aye na téléphone Android to kabelo akotuna te soki euti wapi. Na mafami mususu kutu bana bakoma koyana ba télévision na kati ya ndako. Alors que bana yango basalaka te misusu pe baza ba mineur. Nango magazine ya KNB esoleli la population kino pona koluka koyeba soki comportement wana eza malamu to pe mabe. Bafi bakoma no c'était pona obulisa te mais nane ekamwa libumu nzala mutafi bapo alia azala bia abika za mwana mafuta na ye amwe elamba na esiko baboti bapesa te po baboti baza aboti baza misala te pona nga po nga za chrétien nga sambela na mwana wango de pa ba fi mususu pe ba fi donc nga pe mutema te parce que balingi ba mi monde ça va se paraître donc ala taper moi le ngo et puis il y a $20 et le ngo $50 pe ba fi bala na système basa ndi waketambola ke yunga na ata mbala ngo azoyunga nisaye ata lo ipe azogi na ete ata yunga bomoni ye uvika yesa nini aye na mbongo na ye so ye na tongo ameni moti na ye na pourquoi aduyumo loko na lena kina ili susu le ventre famé n'a pas d'oreille libumwa nzala yo kwa kate pona nini biso ba pare misale ezalité ngala zokuka ko na la télévision te na zokuka ko lesa bango te tina tongo bazwaka te kolia midi ekomba mozo moi ndula bazo zona 22h mosuku bana bayokela ngande nini ngala la télévision te na pekisa na ba kuna bala isa saisa yoke pa baninga na saisa le ba sala ki bon ngazo na biko kena ko tele pa voisin te ngala so mbere mbula nini misala ezate tina ya irresponsabilité irresponsabilité mso ngwana donc misala ezalite bana ko mona la biso ngana tambola même na téléphone te mona na moto mona baka na téléphone ba benya Android na tulaka na za papa te na bi ani ozo na de wapi yo ba téléphone na cher na ndene ya kokosa na kosinga era ya kokota na ndaku tu moyena tu mezate po soko na pelisa na bi ko bi mate est-ce que na ko pesa yo la mbalo bi na zo meka leso biso to kola na Kinshasa to zaka papa so zu le 30 atele bi bana nga mbali baza bon minei bazali ba sous-vêtements sombi baya basi bazabonu misato ba sous-vêtements na bango na mwa jip na bango sombi mais lelo ngana yo to sala kango te po moyeza lité pasi ndemu te komi ko sala ko omoni misale tikala te
kala ezalaki moto sanza esili bafuti yo oza kobride kosala dépense ya mwana ubie ya bana me lelo misala eza lisusu te moto na moto akoma kobima na ndenge na ye yango emoni ke contrôle moye ezala eza te papa kobima te ongo akoya butu mama kobima te ongo akoya butu siko bana bazotikala na ndenge na bango donc ezali mpasi mingi oyo ezaki na kala vie ezalaki bien mama papa bazozwa charge ya bana na bango me na minute oyo vie ekoma mpasi bapapa bao bamba incapable ya kosunga neti bana bango ya basi ezalaka liboso mona papa apesi mwana ya mwasi argent de poche akosoba babandi hygiénique na ye akosoba basoutien bakaleso papa azozwa charge ya mwana azolandela mwana akoti na ndako aire nini asali boye aire nini me na minute oyo mwana ataki kotambola azongi 23h aye na chasse papa amonika chasse boye mwana aloba na mwana eza te mwana akotika na ndako alali pongi mpo nini aye na chasse yo papa olamoki na ntongo oke mosala otika ata 100 francs te bozongi okuti biloko nana aye na biloko oyo yaya mutayaki na eloko boye merci yaya otuna ta te ke non eutaki wapi eza ndenge ni mpona nini pasi eleki bapapa baza na possibilité te bana bakokozwa babembala ya mikolo kozwaka biso bamama en charge na bandako pasi eleki bazofuta bamalamu te ata pasi ata bamoyen eza te mama asalaka suivi na mwana na ye akozwa eloko avandisi eke mama ozwi eloko oyo wapi osilo ata biso toza na mbongo te fo ozala suivi na bana na yo ata oza na eloko te fo ozala makasi ya kosurveille bana contrôle ya bana etanke yo parent ata oza na makoki te miso no ezala likolo na bango ekozala malamu mingi tokosenga kaka na baparent bozala baresponsable soki mwana aye na eloko na kati ya ndako fo koluka koyeba soki euti wapi mpo mokili ekoma na makambo ebele fo kokontrole mwana mpo ntango mosusu azosala kindumba to aza moyibi tolobi boregete te Kinshasa eleki partout. Phénomène kobala ebembe, c'est-à-dire obota na mwasi kasi obala mwasi wana te mwasi wana kufi balobi avant zobwana tope avant bakende kokunda mwana mwasi wana oya kufi esengeli opesa mbongo ya dot, c'est-à-dire obala ebembe ezali kindoki sorcellerie to tradition to intéressé biso bolanda ba détail na reportage oyo ya Peggy Ilunga na Beni Mambi. Lelo na mboka na biso tokoma komona makambo ya kobala ebembe. Lokola te soki mobali abala mwasi na yete eke mwasi wana akufi, ba famille ya mwasi wana bakosenga na mobali abala ebembe. Surtout soki babota bana. Batu oyo basalaka yango te ezalaka na ba conséquences ebele. Lokola bakobotola ye bana to bakoboya kosokola ye po malchance elanda ye. Yango magazine Kinshasa na biso tokitaki na terrain pour na koyeba soki phénomène bala ebembe eza normal. Phénomène wana eza pire simple eza kindoki na kimutema mabi. Eza kimutema na surtout na RDC awa so tali babikolo neti bandundu bakongo na cité kana de bikolo wana phénomène wana likaka to na bikolo mibale wana. Oyaki na mwasi bo vivre biso ba africain to balaka aussitôt te zwaka biso mo attend vie ya ba difficulté vie sociale to menaka la vie quotidienne faut sanisa mbongo na mwasi boza ensemble bo vivre la vie peu bien moi muke mona na rappel parfois mwasi pas rose appel a son appel famille na ye sans que bobalanga mais comment se fait que moi soit na so akufi baluka ba balisa yo ebembe ezala rati wana eza kindoki ese ebembe nyonso elali boyi ebembe ndenge elalaka wana tozalaka na somo ya kosimba yango yo babaliso ebembe wana ezalaka kindoki eza juste te mais na ekolo na biso neti biso bangala boye eloko wana esalemaka te du moins bato bazopratike systeme wana kobala ebembe barevoir nanu du balobaka babalisa mutu wana mobali wana bana kebembe ebembe babala ebembe te. Mais quand même on va loin moi ça koufi a quand même mbongo il y a enterrement ressemble à cercueil à la fin de quand on va balisa et bimbi non ba bon sa place loin voilà qui moi cité au pesa mbongo na famille de bango pété on va comprendre bon maintenant
ce qui est na moi accident mo boye par exemple parce que na zemi akino hôpital zemi compliqué ya kufi avant que bakunda ye il faut opesa mbongo nyoso tout ya libala bon soki opesi mbongo te bakobotola yo bana et puis bana na basa makila na yo et puis bakomaltraite yo ndenge nyonso tu balingi bakolalisa yo nzala ovanda na place ya mabe bakopakula bipakula boye po epesa yo kaka méchant eza kindoki te mpona coutume na biso tosala yango anga chrétien je trouve ça c'est ça normal mpe coutume exigeaka eza yango normal ça dépend ngai nde nayebeli makambo ya sa mokili jamais moto akobala ebembe te moi si soki asi akufi ça dépend moto akobala ebembe te akobala yango na sansa ndenge nini jamais ndenge akufi natikali na bana wana eza charge na ngai eza mpe famille ya belle famille bakomona bana wana parti ya image ya bana natikali na bango parce eza makila na ye etiki parce nga nakobala ebembe te nakobala yango na sansa ndenge nini siko bana wana atikeli nga nakobala yango na sansa ndenge nini wana eza bazobalisaka kindoki nakobala yango te nga nakobala bano natikali baza vivant nde nakobala bango ke namona paso akoprotege vie na bango jamais nakobala ebembe te wana bango mokobalisaka kindoki eza société eza coutume ifo abalanga mpo abalanga te ntango nakufi ifo abalanga obalinga lela esili soki nasoza mposa oza bana na ozwi bana na obali bango mpe phénomène bala ebembe ezali kaka makambo ya coutume eza nango kindoki te ezalaka kaka mwa symbole moko ya mokie mobali asengeli kosala mpona kohonore mwasi na ye lokola abalaki ye te bapapa bobalaka basi na bino ntango bazali nani na bomoi mpona koevite kobala bango ntango bakomi libembe. Kinshasa eleki partout. Bozaki ebele ya kolanda magazine na bino KNB News na ba chaîne ebele oyo bazali ko continuer ko diffuser biso. Merci na équipe technique oyo ba soutenir ngai semaine oyo bobimba na caméra oyo ezaki miti mafuta pe awa ezalaki bongo Hervé Zaka. Merci na Timothée Kayembe oyo azali bongo kuna na VTR esika nini bozoko mona ndenge mutu na ngezo bota boye Timothée Kayembe nazo sa makambo na ye assistance ya Naomi Pilape pour ba ke supervision ezalaki assurer na post production réalisation na Nathan Siata. Bozali ko continuer ko landa KNB News tolobi TV soki ezali na KNB News te ekomaka na Nintendo internet soki KNB News te bokolanda masapo na masapo information ya solo bisika mibalete awa na kati ya KNB News. Topesi bino merci po bozali ko continuer ko zala fidèle na biso ngai pe nazaka na souci moko. To monana lobby. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino